Ah là 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 là. Nzembo yo, nzembo yo, nzembo yo. Mabula Kofi et la somme. Voilà. L'amour est plus fort que les bétons du viaduc. Ah na ye libanda et pas pour libanda wa. Place oyo tant bazo tonga na hiver passé. Na koluka ba film wana na sangisa yango comme ça bon mona. Bon comprendre pourquoi na zongi na terrain oyo. Tala eloko mondele à Salaka. Voilà, on va aller dehors et puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Juste quelques live moi il y a 10 minutes. Yasikai. Obakisa ma on a vu à Babeglo bazwa chance c'était à komona yo Nathalie Bumba. Barambo so ngoy ba photo na ga seripa. Voilà. Vous m'excusez pour les images. Nathalie Bumba. Ah. Voilà. Je suis venu à cet endroit il y a de cela quelques mois. Eh bien, il y a quelques mois, ça se présentait d'une autre manière. Raison de plus pour retourner à l'endroit pour la Sabino. Comment ça évolue ici dans ce pays. Voilà. Raphaël Ngoma, votre présentateur. En tout cas, les lots, les allez canaux Laksabino décor et à quartier. Ici, c'est des maisons qu'ils ont construites aussi car on a mis sur Nangai. Mais, en tout cas, et là qu'on a présenté, vous allez surtout la partie qui est en face de moi, que vous allez bientôt voir. Tant on est dans la position, il y a très bien. Voilà. Je crois que je peux déjà tourner ma caméra par là. Allez. Rango TV pour la Sabino, moi, moqué décor, il y a tout un été, donc c'est vraiment, d'ailleurs, on paraît encore plus beau, on est content d'être dehors, quoi, voilà. Un petit congé, on est là. Voilà. Bandako bozomo en face nanga, ezali bandako etongami kaka na hiver passé, a ezalaki nano na niveau ya fondation. Mais quand je vous parle de l'hiver passé, elinko babino mo bosa la calcul boye baté. Na hiver passé, place Ezaki na niveau de fondation. Donc, quelques mois plus tard, voilà, les maisons battent aussi Bakouti. Alors, à chaque fois, je reviens à ma place dans le Baranabino. Na comprenez kate, pour nanini, le pourquoi en Afrique to wa rosala, ba makambo ya boité. Voilà. Je vais devoir dire bonjour à des amis qui sont en Afrique pour vraiment, mon canal, beauté à ville. Bango ba canaliser ba mai mais biso to ko canaliser ba mai te ba mai makelele wana ole ke kota ke buka banda ka batu bien sûr a ba inondation et ça la makame ba cause ya ba inondation a ezalaka tout à fait différentes causes parce que ça la ka ba cause ndenge moko na biso te donc et puis bango soki l'état amoni makambo endongo ba kamataka ba jumwa ba précaution bakoki ko prévenir bato tout ça na mwa makambo banzete oyo ezalaki minene boyete soki na moni na ba film na retrouver ba film wana na koki ko laksa bino donc bandako ezalaki na niveau ya fondation donc bandako ezalaka liboso ezalaki kwa bandako bozomona kuna babuka yango bakamati basali bandako ya sika oyo ba modèle ya sika baosala baotekela biso wa yango donc voilà donc c'est un quartier qui a été rénové par l'État. L'État kamataka pesi na ba société moko mosala bango kotunga apesi bango batungi ya futi bango bambongo na bango l'État teki bandako na ye. Ou alors vice versa l'État teki bango bakamati batungi. Voilà la beauté de la ville banzeto nyo surtout ezalaki te baloni yango kolona en l'espace de 6 mois, 7 mois, nabino na une année, dès que bukaka bandako wana, après bakomi kosala, misala malembe, toza komona yango, évolution na yango l'équipe na miso na biso. Donc, c'est vraiment ça
bolamu ya mboka mondele. Donc soki ba osala likambo basalaka likambo selon ndenge bango balingi. Alors lokola basepelaki te sika oyo ezala modifié, ezala changé, bakamati babongoli yango et on le voit que ça a été changé. Voilà. Donc soki na l'accib na bisibino bon au lieu que na l'accib na film là, je vous dis tout simplement que le quartier ici na hiver passé ezaki na niveau ya fondation. Donc eloko ezaki na niveau ya fondation, le temps là banda konenge komi et c'est vraiment beau, c'est intéressant. C'est kitoko mingi pona kotala. Voilà, on va vous présenter un peu la beauté du quartier. Mais en vous présentant la beauté du quartier, nazali na sujet moko pe na lingi na lobela. Bato mingi bayaka vienga za célibataire na vanda kanga moko. Oh. Mais comment yoko za célibataire awa basi bazebele. Tout le monde rappelle ba célibataire baza mingi mais problème à célibataire, c'est un sujet moko faut qu'on débattre on a studio na studio ya télé parce que na mona ki ba maman bazo sala ba développement ba sujet ya bien mais en tout cas je crois que nazo lingana pe sa ba maman ba débattre ngo faut ça sujet autre débattre on a ndenge ya basi face ya mibali, c'est-à-dire deux célibataires, deux mariés. Il faut parler du célibat pour la koyeba ndenge nini makambo ezakoleka. Comment se fait-il que basi ba célibataire bazali mingi kasi bato mingi pe bazali na basi te bazali na bavandi kaka libre boy. Donc tina na yango ezakoyeba na te. Na yango bandeko, je vais me reposer ici pour bien parler avec vous. La situation voilà. Bon, j'ai reçu plusieurs fois des amis, des jeunes, des grands frères, oh, on a célibataire. Mais comment on cause célibataire alors que beaucoup, tu sais bien que les célibataires peuvent bazaming. Ce que les célibataires bazali pour la nini, batoming bon problème il y a banini batoming va comment concentrer dans la église. Mais ce qu'on a dans l'église peut moi mon butu zakana kati ya église. Parce que moto yoko kanisa ke une église kaka aza libre ezate kaza libre ba célibataire nyonso pe baza ta musu s'occuper mais bato bazali kaka toujours na position que tout le monde a basi bazolo baza na mibali te tozo mona mibali bazolo baza na basi te mais sikoyo comment ça se fait-il que bato ba célibataire wana baza ko croiser te. Donc il faut absolument na yebite soki na ba église basalaka ba possibilité à ba rencontre ou bien bango moko babanga na kakotia lito ito nini to éviter en tout cas mais on a zolo bino ezali sérieux na betele bino masolo ba ex dernièrement ba ex balobi ke ba papa bazo tika bango tranquille te bazo amibali mususu te sikoyo na ba ex ba komi kotula na ba bango moko mibali pe bakei baza kotula kaka sikoyo to komi toza buté na ba problème mo boye oyo na koloba te ke eza formel mais tokomi buté na problème moko eza kosala ke ba ninja baza koya kozwa bana na biso baya kozwa baleki na biso baza kozwa basi na biso po bakoyela bango masolo afafio. Bon bolimbisanga ba maman, je ne suis pas en train de critiquer mais je suis en train d'épingler une situation oyo ezali réelle maloba ona koloba yali makambo eza kosalama lokola pe eza kosalama donc toloba yango parce que ezosalama pe tomoni bato wana baye bazwi basi na biso na tiemo a terme ninja mpo nalingi koleze bato te mpo noki te bakoloba me oyo nazoloba yali des histoires réelles bafaits réels makambo esalami mpe ezali kosalama bana mingi ya biso bakei na babikolo mosusu toboyi te babala bikolo mosusu me tozali na mposa suku mpe bakei na bikolo wana bazala na esika ya malamu bazala na kovanda ya malonga makambo makama ekwela bato te. Alors nazotanga na nga motu te mais nalobi ka ndenge wana donc mais nazo epenge situation na po anini parce que namoni que bato bakomi koloba nazwa na nga ta mondele ba ex musu babi mindele bazalaka bien mpona boye bato musu bato pe babi mindele babi mindele baza bien mais baza pe faux mpona boye donc makambo ezali toza kokoka ko se départager pena bien te na makambo mais
Tango mosusu pe ezalaka moto mosusu toloba moto azali ba habitude ya amelaka par exemple likaya pour ne pas citer makaya makasi mobali amelaka cigarette etambo sa kolinga kaka akoka kaka akondimama kaka na mwasi oyo amelaka pe cigarette. Alors na yango mwasi oyo amelaka cigarette pe akolinga te mosusu kaka mobali oyo alingaka amelaka cigarette, mais il arrive de fois que moto amelaka cigarette azwi pe mobali oyo amelaka cigarette te. Mais alors que se passe-t-il? To bato babanganaka to ndenge nini bato mosusu bazangaka courage ya koaffronter basœur, parce que soki moto ya koloba na ngai ah grand frère nazali célibataire, mais ezokamwisa nga nayebi ke nakutanaka mpe na bana basi bazoloba nazali na mobali te. Alors moto azangi mobali azala libre, et puis moto azangi mwasi siko moya kokutanisa bango bazali bato ya circuit moko te. Yo omelaka bashimbok na yo ya mystique, ye kuna amelaka yango te. Ye akendaka église, yo okendaka église te. Ye akendaka na église à gauche, yo okendaka na église à droite. Ye musulman, yo boye. Donc peu importe ba religion, moto oyo azali na posa ya kokutana na moto, il faut toujours avoir l'habitude ya ko oser. Bato mosusu kutu baza ba marié bazo attaquer bango. Ba homme marié pe mosusu bazo attaquer ba célibataire. Mais ba réticence ezali pas n'est pas parce que ah yo bala na yo na okenda na wapi. Yeah, yo bala na yo na okenda na wapi. Bon, biso to bato tokutana na bato tosola na bato mingi bayaka ofunda bato et pas na biso pele hermo. Donc masolo ngo yali kaka ndenge na loba na bino, donc na esina yebisaka bino masolo musu tokoloba balobaka yango te po anini ekoma soko lobi yango bazoloba ah ye moko nde ezali kana ye non nga zali mopandisango naza molobeli na bino. Donc nazwi ba situation ya mboka na yo pesa bino ndenge ndeko na nga nalobaka mboka sava nga na bimboka sava nayambi bana bayeba yebisi ngai vie boye boye, nayambi baleki bayeba bina nga vie boye, nayamba bakulutu mpe babi na nga ah yo oza bien mpo oza na mwasi na yo na ndako, ah yo oza bien mpo oza bo, yo oza bien mpo oza bo. Mais non mutu nyonso fa akoka ko oser ameka koluka ko aborder. Basi musu bakoka ko aborder bango te parce que bazali peut-être aza calibre na yo te. So aza calibre na yo te, cherche calibre na yo pour que koka ko zala pe na molongani balukaka ye, molongani ba atakaka ye. Yo zo koka ko attaquer molongani te, ça veut tout simplement dire que ozobima nani to éviter. Bon, la seule différence c'est zalata mususu bato bazaka na réticence to ko banga ko tia mwasi ditoi mwasi wana leki na niveau, mwasi wana zali na niveau na yo te peut-être, mais en principe na côté niveau eza kaka ndenge na lobaki bato makaya nde eza mwa différence. Soko yo bayaka makaya mansi, mwasi wana aza muta makaya mansi te, aza muta alleluya amen. Siko moto alleluya amen na makaya mansi ekosimba ndenge nini bien kutu na alleluya amen esalaka kaka bayokanaka na bango mpo bato alleluya amen mpe bazalaka na bango kaka bato na biso lere mo babetaka na bango bapele, me bazalaka mwa na kobatama yango wana bandeko babolingo tozali kobeta lisolo wana tokoluka émission oyo tosala yango nde na bana bino kosalaka ya quelques minutes, tokosala yango na niveau ya malamu, sadi tokosala yango na ndako na studio na esika moko bien pour que tokoka kosola na basi na mibali, mais eza difficile na bon tokotala tokomeka yango na studio ya monene, même s'il faut aller na bavenix wana tokenda koloa esika tosala mwa masolo tokobeta masolo. Alors ba célibataire bazali mingi, ba mama pe ba papa, il faut oser. Yo zali mobali omoni mwasi osepeli na ye landa ye solola na ye. Soki pe bino bataleli amen ozokoka te kenda pa pasteur tinda ta ba émissaire ba master bazali bambala mususu pe tosto meka kosangisa bato, mais ezalaka ke yo za mutu a gauche ya za mutu a droite esimbaka penza te. Donc esengaka bato mibale bakutana bango moko pe bakoka kosangana bango moko. Voilà, donc bapele ezoya trop, toza obligé totika tobimaika mwa libanda mpona mwa temps ya repos oyo tosala eloko oyo po ete vraiment libanda eza kitoko mingi, yango nde tolingaki tomona na pe mwa libanda po bato bamona ke toza na terrain sikoyo ya nini. Bon, sikoyo baéclairage ekomi ya kolanda. Voilà. Molobeli na bino Raphaël Ngoma nde tokutani mbala ya nsima
Tokozonga dans 1 heure pour une autre émission et un autre sujet très important. Banikoba Bolingo, restez Koki Matin. Beau s'abonner, beau like, beau aimer page na biso Rango Tsasa. Rango Tsasa, ezali page oyo tobongisi pona na ko salela bino ba émission pe ba live ya mikolo nyonso. Merci beaucoup Rango Tsasa. Raphaël Ngoma molobe na bino. Bana Manchester nyonso mbote na bino nyonso.